Unis par les sons, unis dans les vents pour l'indépendance. Unis au son, Chizopina, Daimana, Chidotwendele, Nakita, Tokotonga, Kakoleka, Kitoko, Kikabu, Congo, Yapakulu, Congo, Oiti, Congo. Haut-parleur Izalarawana pour na bino, merci pour la fidélité, la confiance, Bopé Sarabiso, Mikolo na Mikolo Bande Kotoza, Basige, ya minene ya redécortiquer pour na Mokolo Lelo. On va apprendre à ce qui concerne mystère, ya ba fou, tout le monde a plein. Concert mon nene betami na kati mboka na biso, to tikokuta na coup d'état raté. Mais jour yango batu baye ebele kaka plein. Malgré nous, ce qu'on banga on les a qui na bateau, mboka ça bien tout ça. Vous avez ba jeune fille, ba jeune garçon, tout le monde ba qui mobilisé ba kenda qui kuna. Tout le monde a de même que ba musicien, il y a musique mondaine neng to benga ba mitonde to ba musique ya mokili. Ba ça la ba plein, ba zo benga koto. Il y a momo ba mo benga les warriors ya gospel. Donc ba on peut ba démontrer ba on doit être capable. Que non, Nzambe peut l'accepter Satan après que il passe à la rappeler. Tu reprendre un awa mystère, il y a ba foule, ba succès, ba richesse. Et où t'as pas ya nani? Est-ce que batunyo so bazana même boîte, tu recomprendre le lot batunyo so bazana kati ya même loge, tout le monde a conseillé de rouler qui tout autour peut y a podium makambo bad code on va parler de la likambo, la différence entre kisi bande kaka balobara kisi ezali nini ba catégorie nango ezala ndenge nini ba makambo nango qui est plus sorcellerie ezali nini papa fa na mama parce que émission eroté ya bino et ko aider bino makasi bongo. Merci pour la confiance de l'été Bopé Sarabiso. Alors on va partir. La transition face à l'invité à magazine à Mokolo. Le nani a ba secret o e bombama ya ba makambo ya mokilnenge tambolara. Tu vas prendre mon nani face à l'invité du jour, tout comprendre, tout continuer. Voilà, ancêtre de Lukunzinga. Papa Bonio. Oui, bien, Papa Mukendi. Mbote na sur ya PSTV, il y a haut-parler. Ouais. Haut-parler, ouais. Na ba chaîne partenaire, voilà. Na ba onyo so balanda rabiso. Tozawana toujours to bungaki na circulation pour ba service ezalaki ebele. Les lotoye. Pour topé ça toujours message nenge balingara et puis to édifier ka nenge to sala. Voilà, même Mikolo Belé, Ozaki, qu'est-ce qui s'est passé? Nous autres, Tungisaki, Baneko Belé, Baheba qui était pour Batuna qui opé moi mingi. Oui, donc, corps dérangé Ginga. Bon, la spiritualité est normale, ce qui maladie c'est bimi, il faut l'ongwa. Et puis pour atteindre, au transcender, au côté na dimension ya Iram, il faut traverser de l'autre côté, Babenga on est de nouveau. Donc, au Jésus à l'Oba, il faut qu'on fasse 3 jours au Lamouki. Ils ont une dimension. Pour que tu aies une entité supérieure, ils ont une dimension. Et ça, le mouvement est un autre. N'est pas au monde à ceux qui continuent l'anga, au monde à grippe payé, ceux qui continuent à mboula, banzo te bateningana. Donc même rani toloba. Donc le code caché. Oui, la spiritualité, le mouvement pour atteindre, pour côté la dimension moko, il faut mouvement moko salema. On comprend que non, soit tu continues na événement moko, soit tu l'euro et c'est passé par là. D'autres monde par exemple Moutaki Potosika. Oui. Non, changement climatique, changement de climat. Oui. Et betingaï. Le nombre comme quelque part wana. Oui. Déjà spirituel paix. Oui, on a une voie naturelle paix salemaka et puis on a une voie spirituelle paix salema parce que spiritualité est la réalité. Le temps où on a compris que non, étape on a commis c'est normal et l'eau a bon comme elanga. Donc c'est normal. Donc voilà, c'est-à-dire que ma monsieur comme elle a vu son avis tout sur Sarama tout est. Non, c'est normal. C'est normal. Dans le cadre de la spiritualité, tant que vous atteindre le niveau de il faut nous tenir. La spiritualité, nous sommes
Voilà, bien dit, des concepts bandit déjà, mais qui un peu confondre sur le comment que de maladie, tout le monde a monté belly boy, nous avons des PSAP, ils ont un message, moro bobi, ils ont passation. Il y a étape, moro boy, une étape, que l'équipe une étape, donc on a tout le monde a mis ba bébé, hein, puis on a ba bébé, moi on a ceux qui mis les bandits au bima, moi on a belly. Mon azako bela toujours comprendre tête donc nous on dépassé autant que c'est plus moi belé que lino lingi bima mon azolinga bando kotambola abeli donc voilà bagité ça mambo belé merci beaucoup là déjà tu repenser na MBD construction bandeko balobi consommant congolais ici kawapi azali chinois té azali américain té azali libanais te azali indien te azali congolais mwana mboka na biso oyo aza ko beta construction kuna na mikili ya poto ti ya memiango même awa na kati ya mboka na biso MBD construction ba mamba boy c'est-à-dire que tout pesa confiance na bana pe ya mboka ingénieur Willy Panzu ye wana bandeko na ngai tolobaki que to bandozonga to tombola nyonso ya biso botala ndeko na biso oyo ba chantier même na kati ya bamboka na biso to banda ko pesa ya biso bana ba biso bandeko mamayele ezali ko selema na ba France bipsika awa pe déjà bazali ko beta banda ko batebele bandeko to pesa confiance na ba oyo ya biso. Alors on va passer de l'autre côté na transition, mais avant tout kende kuna to ko d'abord ko zwa piste liboso ancêtre to ko mona concert oyo to ko betama full plein quand tout le monde qui a Fali et les autres, mais là pasteur par exemple le pasteur Papa Moïse Mbie allait ko CP la lobby yesu butala mambuye so salinga tisi koyo ti le loyo na ndenge na komita la na beti banini tout ça, mais malgré que coup d'état raté zalaki barbebele ko ça la basa la kilo poto mona musicien moko awa héritier Watanabe oyo moi nungu ka que concert annulé il sala ki mo batobele pe bakenda te tout ça, mais malgré ça, tout le monde a dit que Jésus a sali marambaminen. Oui, c'est vrai que Jésus a sali marambaminen parce que évidemment, sali mieux là que sa place où il y a connecté. Connexion à eux, ils ça résultat où il y a zali parce que ceux qui te l'ont dit bien, balobara déjà ici et comment monsieur comment. Donc ça dit que où sali mi pas naé, full wa sali wana Sénégal normal, full wana faut salima. Et puis réalité où il est qui wana Sénégal normal. Donc Moïse Mbie baza a félicité batoyo baza na pouvoir et puis bazali na pouvoir et puis bazoko chaque voix et c'est un leader mokwazala na côté musu to mona wera to moni jibe to moni Kofi les autres zo mona fere zo mona fali côté opé ya musique gospel faut to mona pe ba Moïse Mbie na ba o ba wa Rolanda na sima. Donc chaque côté il faut baza na leader wana hasard n'existe pas. Donc nyonso eko salema liboso na ye premièrement azali mo ponami et yami balé azobeta tolo na Jésus na ye. C'est vrai que Jésus azape na sima na ye pe sali ba réalité wana salem parce que auto iko loba to boki lieba fleur parce que vie ezali conséquence ya vie eza conséquence ya ba réalité ko ya lobby yemo kwa miyeba kinano azali nani po obanda kwa tendre ba dimension wana il faut alors mettre ya destiné na yo so on a mettre ya destiné na yo okoyeba ozali nani olingo zala nani poko manani. Donc soko simbi ba principe wana nyonso obanda ko réaliser ba biloko mususu et wana ko bima extra na misu ya bato. Mais ça dit qu'ils azaki préparer un peu ba prophétie ba pese ba prophétie mais azali koyeba mais c'est déjà ba prophétie ba makambo yo parce que nzambe nde muta réaliser ozali. Bon, premièrement ce que le si Dieu est levé par la grâce de Dieu biloko mibale wana eza ba concept oyo ba congolais faut ba longola na mituna bango. Si Dieu est levé ça dit que eza que non po vie na yo changer lobby eza nzambe nde ko changer or non papa mukendi po studio oyo eza la studio eza décision yo zwaki tant yo zwi décision yo ndozo ko sala que no biloko nyonso changer ndenge to changer la couleur na banda ku to lingi couleur eza la vert yo muto changer yango ndenge poko ko changer vie na yo ko changer pe pays ko changer environnement na yo. Donc décision ya liboso pa ya Moïse Mbie yenda zwaki décision azala bongo parce que mutu nyonso tango yaka na mokili yaka na pouvoir wana
pouvoir wana mutu nyonso yaka na mokili yaka na richesse mutu moko tabota maka pauvre pauvreté ezali état d'esprit biloko ekota biso na mutu evanda pour s'en sortir oyebi ke no fo nzambe nda salabo mais soko ozwi kaka décision ozwi décision ya ko telema pona destiné na yo nyonso bano ko changer pona yo donc pas na ya zana no féliciter pour ya liboso ozwa ki décision ke ngai na ndimi ko zwa responsabilité papa abande ko même ozomona donc eza déjà aligné mais andimi sou ko zwa responsabilité wana sikoyo ayoko bakisa biloko mbala mususu papa salaki te pour décision de Jésus donc wana grâce ezali eloko yo mérité te olali yo la muki mbala moko makambo changer mais et place Moïse Mbi aza azoko mérité pour te aussi ba mission chrétien mususu ba kendo robeta ba otondisa te ozomona pouvoir de la volonté azanango décision azwaki yango nde sali réalisation ata to si ba mission mususu profane to memi bango wana ne venu oui ba profane mususu ba ko rappeler ko salate mais ce qu'on fait na fali na même circonstance ba otondisa parce que le pouvoir de la volonté l'homme connaît toi-même amiyebi azanani et puis ayebi Jésus azanani pour Jésus sala ndenge nda salelaka ozomona c'est dit que ba réalité ebele ezali codé o ezali codé mais ba grand initié ba grand prêtre ba grand maître bazoyeba nini tozoli ngatolo question beaucoup plus sur Nazareth parce que nous bina mena pe questionner sur moi ba carrefour pour on payer mais est-ce que na mystère ya ba foule bonde de connaître ça parce que le concert on travaille de Yéli va découvrir parce que vous avez mature ça se prépare à l'avance est-ce que préparation dans mon année à Jésus sur ça l'année va nous va dit que va nous va s'embêter dans l'année que non l'année ensemble parce que pasteur a été à Bango on s'appelle tout ça est-ce que préparation l'année à côté dans Bango et va le en musique gospel musique qui ensemble préparation va ça là l'année on repère la préparation côté spirituel là les années mon préparation puis à côté la musique mondaine autour oui les mêmes préparations faire à Rosala fallait à Rosala et on peut ba mission chrétienne ba Rosala parce que magie ezaka moko ezoko vibrer par rapport à ba dimension ozolingo memango donc magie ezaka moko mais ezoko vibrer par rapport à dimension ozolingo memango ezaka net miracle ezaka eloko moko premièrement la mystique miracle n'existe pas il y a que des lois et des principes na connaissance ce qu'on a la connaissance ou appliquer ba loi na ba principe nde siko miracle et pesa minami soit profane ce qui toke siko na domaine musical tozali na ba dimension subliminale musicien aboua qui disque yango moni avant beta concert azaki na disque na marché disque wana ba entité ba ebi ndenge nini basala kango na matoyi ya bato ye akoyemba yaka yo yokeli yango kaya ebimi diamba ça dit que ba message moko subliminal biso nyonso tokoki ko expliquer chanson ya Moïse Mbi ndenge moko te yo ko expliquer yango ndenge kaniseli nga pe expliquer yango ndenge na kaniseli ndenge moko pe ko yana ba musicien ba wera ba jibe ba chanson na bango donc ça dit que po mutu asala plein il faut amiyeba parce que ko beta stade otondi sango il faut zala na ba clé o zala na ba code wana c'est que ndenge Jésus a visité Moïse Mbi ndenge ta ko visiter ba mission chrétienne mususu ça dit que Moïse Mbi a miyebi parce que na vie il faut yeba non nazanani nazo lukanini ce qui décision est bien té résultat ni yo kozela na maboko il faut décision za bien poser la résultat o yo zozela alors a miyebi yango mona sali fuluana en tout cas faut te boire les ba fleurs parce que a beti concert étape ya événement mais atteindre ce stade donc Aza déjà félicité parce que eza le coup mon biso ya Congo et puis ezo ko boire ba fleur na libanda mboka donc ça dit que mais stade wana pesika basala eza pesika ba kwatu ba so pas na pesika wana est-ce que le makambo esala na pesika wana bongo ici que ça rappelle ba oui wana ou bien ba doza rappel l'esprit ya ba oui wana non jour kutu ba kufa na stade wana Moïse Mbi azalaki na été mais na moment na ya tche concert na ye petit concert sali plein c'est important avant on sala ko beta concert na yo o ko préparer nyonso o préparer na formation non côté ya chanson côté ya billema côté ya foule côté ya promotion nyonso wana faut réunir ango et puis au beti tolo et puis au pesi annonce ya jour le ko salema alors magie ezali nini fox nyonso bazo ko entourer biso message écrit batu bayebi que no jour ngo wana yeso ko kita
Saint-Esprit ekozala ekobikisa batu ekosalisa zo monde. Ça dit que annonce yo pesi kuna monde wana pe ba soutenir yo pour obtenir au salisa pe parce que batu musu pe ba robika na nzela ya nzembo wana. Batu ba robika na nzela ya croyance wana. Ezaka ka croyance to foi oyo lingo tcha par rapport à événement oyo ekuti yo. Donc ba Moïse Mbi en quelque sorte baza féliciter. Donc ça dit que tu féliciter bango ndenge moko pena ba mission musu ba linga ba beta ba se préparer parce que Jésus a sala ndenge moko te na batu nyos. Donc ce côté au se loboye po biso nyos to vibrate de na forme na ndenge moko. Mutrom to zo vibrer carré vibratoire na ezo pe sa forme musu ya rectangle, musu su carré, musu su triangle. Donc c'est pas ça comment cette est-ce que ba Carrefour ils allaient pas visiter donc à la fin il y a bon, au moins, tellement de parler na mutu par rapport à respect, tu as des détails musu swawate. Mais d'une manière générale, pour nous ressentir la foule, il faut convoquer le monde des invisibles. L'invisibilité, la dimension la dimension supérieure est la lumière, la dimension inférieure est la base astrale. Donc ça dépend il y a côté au côté par rapport à l'événement où il préparé. Donc mystique et causant la to intervenir na kati. Non, faut intervenir parce que non, faut intervenir parce que Jésus c'est mystique, Jésus c'est spirituel. Parce que dans la dimension christique, azalaki Jésus malgré sa vrai combo na été, et ça combo ba pesa po combo na Yeshua. Soka ya ba beleli pe Jésus a voyé banete bazo be ilanan. Mais c'est équivalence ka ba pesa ki po na combo na Yeshua. Mais esprit christique wana o kotakiye, ya wana ndezali esprit o salaka. Alors, pour Jésus à visiter, il faut ça l'appel l'esprit christique. Et ça c'est magie. Pour papa Moukeni, bon, au moins, la dimension christique, parce que biso to zali batérienté, biso to outi na ciel. Nanga na yo biso to outi na monde zali invisible, to outi na monde divin, to outi pa nzambe. Na mokili to ya ko ya ngo ba bengi biso ba imis, ba o ba to ba latinzoto. Mutu à latinzo, c'est-à-dire que aux ali esprit au latinzoto. Ceux qui ont la conscience éveillée, l'esprit wana, ont la capacité au salle d'exploit, ceux qui ont orienté aux ali guidés, ceux qui va guider, ceux qui vont orienter, ceux qui ont ali nakatia, il y a orientation moko, au moment la réalité au mano style. C'est-à-dire que ba Moïse Mbiye, il y a un moment na pouvoir, to succès, to richesse ya mutu, za na intérieur ya mutu, moi boto rango ezate. Yango moni basage balobaka soki moto ezopela botika moto wana ti mukolo kokufa pona nini parce que succès to pouvoir za na intérieur ya moto ba faculté wana obimisi yango par rapport ya ba voix oyo koti parce que nyonso okozela te si Dieu élevé mutu moko ta koma riche si Dieu élevé mutu moko te vie na ko changer par la grâce de Dieu grâce c'est loko yo mérité te si Dieu élevé na no komi maître ya destinée na yo te yonde faut soit décision na destinée yango mon ba Moïse Mbiye ba fali ba faire les autres bazwa qui décision et ba yaki na mokili pour la mission précis na kati ya mission na bango sengi il faut ba kota na kati ya dimension pour ba réaliser ba biloko wana ba biloko zo tika la histoire pe zo tika la na éternité alors pour kota na kati ya carré on faut la préparer on la initier donc azali initier na domaine na ye ya religion na domaine na ye na relation na Jésus na sens wana nde tokoye kolobela donc baza batu oyo tokobogela bon frère oui na ndenga bokoko magie ezaka moko premièrement la magie n'a pas de couleur n'a pas de coloration magie ezali neti mozo aza na mbeli na ye yango okateli fumbo okateli soso okateli lipa alors mbeli wana zo okatela yonde mtu za na connaissance ya okatela mbeli yango nazo ya non yango nazo ya yango ya mbeli wana yomdo za na connaissance ya okatela ngo yango za soki mwana muki asimi mbeli to botola kai po connaissance ezate yomdo za okatela ngo jour yoko cha mutu mbeli otie obomi mutu na mbeli wana ça dit que yondo bimi criminel mbeli aza criminalité donc mutu ndazo ko utiliser pouvoir yende faut yeba comment ko gérer yango eza la côté religieuse eza la côté ya bokoko magie ezaka moko ba utilisateur okoyi ko na pouvoir il faut au palier à la connaissance ndo yeba comment ko sala mbeli ça dit que magie yemoko magie moko te zala mabe pour les seules richesses ndamba tikela biso ezali magie les seules richesses ndamba tikela biso ezali libre arbitre oyeba siko ko se positionner aux décisions pour la vie na yo oyeba siko ko tambusa
Pour ce qu'on dit que l'Anzamba rotika la royate pour robimara mokilo la pauvre na vie. Au robimara mokilo na arna yo rotika la royeba na te au ça la peut succès. Donc ça dit que les à la côté à Bukoko, aux à la pouvoir, ça la connaissance. Et à la côté religieuse, oh yes ou boy. Ça la pouvoir, ça la connaissance mais pour la cause pouvoir, et ça la bétape na béchelon. Mais si à comment Messi t'es na bar, à comment Messi na ba entraînement. Donc ça dit que Moïse Mbi est tant ou banda parcours na engana ou tezalate. Mais les autres, comme on peut être beaucoup, pour se préparer. Et puis on continue à se préparer sur la carrière. Idem na bavoignos. Donc mutu o se préparer, o la conscience le godo sala, o longo la rose lanzamba ya, o longo la rose lanzambe si Dieu le veut. Non, yo nous allons mettre ya vie na ya destin na yo. Et ça la côté à beaucoup se préparer pour réaliser. Mutu beaucoup quand on ça peut mutu le gope à ça peut plein. Mais à condition ayeba. Il faut ayeba parce que le principe na monde wana principe ezaka moko. Principe ezaka moko. Wana toloba ezali bestialité humaine, ba sentiment ya mutu. Fraternité moko te ko tinda mutu ake no bibana mutu. Mutu ya mbongo soka komi na mbongo akoma koluka biloko mususu oyena no asala te. Tozala ba pede mususu na ba lesbienne mususu e azana na fraternité te, asala ngona sentiment na ye. Mais ezana mutu mususu asala ngo ye mutu ayebi nini asala ngo pona kati ya orientation mususu ya Lilith o te expliquera comment ko se charger, comment ko se vitaliser wane comme eloko mususu. Donc mutu na mutu ayebi eloko zo sala ngo bénéfice nezanini azo sala ngo kana sentiment to na bénéfice na kati nango. Mais fraternité mon côté ko tinda mutu akinde ko coucher na mutu songolo pakala loba ba vouloir na yo par rapport ya ba sentiment na ndenge lingi pour na kati ya fraternité mutu azolinga se lever po mutu azali en même temps azali satanique en même temps azali luciférienne. Lucifer dali partie ya lumière mutu soka se lever na partie na luciférienne lumière wana soka kei ti likolo partie na ye physique to bengi satanique à se détacher nango côté satanique et quoi côté lumière et matière. Wana Jésus attaquer qui serpent na désert. Ozomona. Pourquoi mutoko attaquer serpent au dragon wana pour olongola ba partie égoïsme. Ba partie moko za na nzoto na biso to be ba partie animale. Soko se lever te o ko détacher te na corps satanique na yo. O ko continuer ko sala mabe. Mais soko se lever o ko se lever na étape na yo ya lumière. Mon toit s'élever l'étape de la lumière à percevoir Nzambe na lumière. Mais mon toit se relinga ko sala détachement wanate. A kozala toujours na mabe yango mona torobage no. Mon tout temps ozo linga sala mutu mabe pour l'intérêt na. Pour mutu sala ka mabe pour l'intérêt na. Soki na koboto le téléphone pour l'intérêt nanga. Soki na ba travailler na futa ka bangote pour l'intérêt nanga. Jour na ko luka intérêt ya batu na mokili. Moyana sala mutu wana mabe ezate. Soki le gouvernement ba député, ba sénateur, ba zoko piller Congo, pose intérêt na bango. Jour ba ko luka intérêt ya peuple. Moi ko sala sous peuple wana mabezate. Donc ezaka mutu a se lever. Mais ba le ba na ba lojo ba za pa so ba za kota, za ko développer ba ona ko ba lingi peuple ya mapele na ba ko sala. Non non. La magie n'a pas de couleur, n'a pas de coloration. Rose croix et cancard franc-maçon to yete poto sala publicité na bango awa. Bango moko ba kosala publicité na place na bango. Mais biloko nyonso ezaka biloko na biso. Et kendaki eye na forme msunde tozo comprendre susute. Ba pays nyonso wana po ba stabiliser ezali ba organisation, ba fraternité wana muto yaki na ba imposition. Parce que christianisme na bisika nyonso leka etika ba pauvreté. Le lobe église a plein pour les bazos et la si Dieu levé par la grâce de Dieu. Mais muto dans la fraternité ayebi que no azana libre arbitre. Pour vivre na ye changer faut yenda zo décision. Parce que biso to yana mokili jour ebotama ki ba pesi yo date de naissance na date de décès. Donc nzamba zo zela yo ozongo. Siko yo zo belela ka Yesu aya. O moto comprendre pour jour yo yaki o lati nzoto pour accomplir mission yo yelaki. Ça dit que nyonso da substance ba pesa ki yo. Yo ndefo bunda na vie parce que yebi que nous a passager après que l'on kozonga na ba les trois mondes te expliquer monde divin, monde satanique, na monde luciférien. Or biso te huta na monde divin. Na souvenir ko iko si la raté. Mais oyebi que nyonso yanga na zana ngwa. Pauvreté za biloko ba contribution na cerveau to koma ko banga. Paradis l'enfer za biloko ba contribution na cerveau to koma ko banga. To koma ko kima Satan. Or Satan n'existe pas sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, Azor existait parce qu'il y a énergie, Azali Fox. Ce qui religion,
et puis si enseignement approprié na peuple il y a pas difficulté na Congo place où on a fait parce que jusque là peuple non basu conscience maturité spirituelle ce que c'est coli makamusu c'est ça le maté voilà merci beaucoup alors la très bien toujours pour t'assurer la carte de si vous faites la très très bien pour tout ça la différence parce que sur ces les Avez-vous l'envie d'explorer le monde? Aimez-vous voyager? L'ouverture de l'esprit et de curiosité font aussi partie de vos qualités. Êtes-vous une personne polyvalente et organisée? Alors découvrez Van Travel Business, une agence de voyage fiable pour tous vos soucis de voyage. Van Travel Business est les principales agences de voyage mondiales spécialisées dans le traitement de visas et des itinéraires de voyage. Notre objectif est de réaliser les rêves de nos clients en minimisant les soucis de l'anxiété entourant le processus de demande de visa et d'itinéraire de voyage. Nous le rendons non seulement agréable, mais aussi paisible. Voici pour vous une offre spéciale Van Travel Business, ensemble avec ses partenaires universitaires et ainsi que les compagnies mettant à votre disposition les types de visas suivants: visa d'études, bourse d'études, visa de travail, visa de tourisme pour les États-Unis d'Amérique. Van Travel Business vous assiste du début jusqu'à la fin de vos démarches. On vous accompagne pour obtenir les documents nécessaires au pays de l'Oncle Sam. Pour tout contact, appelez-nous au +1 31 72 79 65 86 +243 97 144 37 55 et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram pour rester informés. Van Travel Business, vous ne faites pas que explorer le monde, mais vous les conservez à votre manière. biso batutomi tunaka mingi mission na ngai ezali nini na mokili tala na buku oyo Nzambe apesi ba révélation epai ya mama Mayuku Ndinga Yvette awa maso papa Kimbangu alobaki ezali na kati okoyeba tina nini oyaki na mokili na livre oyo ekomami lolenge kani kokota na ndaka na yo topinga biso plus 243 89 29 36 668 ndeko ya Kongo na buku oyo okoyeba mai nyonso Nzambe ya tina. Merci mingi pour la question cabinet Van le jeune leader de la mission des États-Unis pour les événements pour ce qui est les numéros affichés là le même directement cabinet on a américain ainsi de suite on a reçu dans la l'union sur le bazar vraiment la association à côté elle va au bagage qui va développer on a opportunité belé l'organisme mais la bourse par service belé par mot qui belé bazo aussi on a des pas qui organisation à mona c'est les bourses na mingi on a ba bota na bino ba vous intéressé ba numéro ça affiché bazali très wana na équipe aux États-Unis mais reproduction à Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. Et puis ba ndeko pona ba makambo ya à la paix et mon tisane ba partenaire la mission pharmacopée là ba ba qui te rappeler les sous on a à la paix mon tisane déjà reçu ba ndeko mingi bazali ko comprendre te ba za ko tuna ndeko mingi to ba benga ki bango ba lobi non qui expliquer ba baza ko tuna comment on met la rosa la juste cuillère poussière on met les ba ndeko pour la misala makasi misala makasi ba ko sala ba maçon ba rebelle pour la tuna volant tout ça on dit mot très efficace bah les voisins vont déclarer voilà et puis surtout au départ maman et ça on sera sur maman sous au tour de la part de la plateau voilà de même pour que c'est pour là-bas au stade il y a les autres c'est sur qui vient l'eau il y a cigare et pharmacopée là on va disposer déjà on va surtout passer les voisins va prostate vous avez la kyste vous avez la appendicite vous allez là-bas problème on va rien la si vous avez donné vraiment pas problème il y a TP il y a papa et wana donc voilà merci beaucoup alors Tozong et l'ancêtre
kisi na sorcellerie c'est la même chose po to benyango na lobango na lingala kisi na kikadia mpemba eloko moko to te o expliquer biso so ki eloko moko o bisi so eloko moko te yano la biso na eloko moko na moko ezali nini. Oui, premièrement, magie ezaka eloko moko, tozana magie ezaka moko, mais ezali dimension, ce qu'on se lever vers la lumière, c'est que OK, ce qu'on se lever OK vers la lumière. Ce qui au boy ko se lever au kitika na bas échelle, donc de OK na vers la sorcellerie. Parce que na kati ya magie magie et loko ya mabeza la raté. Tout le monde va terminer biso cette fois là ba comprendre te. Tozana kisi na sorcellerie on a benyo na lingala kikadia mpemba. Non, kisi déjà zaka kisi. Sorcellerie muto aboyi ko se lever nde akei parce que muto aboko se lever na sorcellerie, il faut basculer vers la magie noire. Nde siko place muto azali akomi ko sala mabe. Parce que celui qui ata sort, jeter sort zaka délivrance na sort ezaka eloko moko mais oko vibrer vibration na ngonde ezoko changer forme ka yo délivrer le mutu les mêmes formes ngoko ko posséder na ngo mutu ezaka eloko moko dans ce qui le mutu na se décider par exemple ko bois ki la mutu msusu mbaso dans la na kiti na vibrer ko ta sorcellerie voilà parce que magie eza eloko moko kaka magie eza mi balete ezaka ka moko mutu nde o asali adhésion na kati ya spiritualité na magie parce que magie yango tozoko lobela na micro oyo na ba téléphone, na ba télévision, voire à distance, téléphone ezali transmission de la volonté par la moyen de la pensée. Imagine de muto créer yango nyoso ba caméra. Mais ceux qui au kiti oboyi ko se lever, ndo ke au basculer vers la sorcellerie, ndo komi ko sala ba mabe pa ya bato. Osomona, magie ezaka moko yonde faut se lever. Il faut se lever parce que on m'a appelé à évoluer. Élévation wana nde sala ka muto bandi ko longola corps na ye, donc corps animal na ye. Abandi ko se détacher nango, abandi ko se lever vers la lumière. Hein, vers la lumière. Muto si amati déjà, akoluka sala mutu mabe ponani. Muto na no mati te nde azana na ba fertilité wana. Donc magie les seules richesses ndamba tiki la biso da magie et puis na libre arbitre. Yo tango o s'adhérer, lukande o se lever. Pour via muto zali élévation, na kati élévation nde orozo nganesika oyo utaki. Biso to utaki na océan cosmique, to yaki poto se lever. Soko boko se lever, orozala toujours na se. Tango kufi na itawana, ndeko comme esprit errant, ndeko to benga ba esprit errant, esprit moko perturbateur na ba valeur moko ze assez. Po boy ko se lever. Attends un maître, un spirituel, ce qui a sali relation na esprit. Esprit azali na taille na yeso azali kolo awo yo sa une relation za awo ya kotika la okita wate yo nde fo sa l'effort po yao wana entité ya lumière soki yo zali na se awa ya za awa ye esprit azawa yo za yo nde fo kita place yo za po botambo bo vibrer na même moment donc entité na kati ya magie soki tozo mona be esprit magie moko te zaka mabe soki yo boyi ko se lever nde okozala mutu mabe na miso bandeko na yo mais soko se lever nde okobandoko sunga bato magie nzambe atia yango po esunga bato. Tout le monde azali magicien, tout le monde azali spirituel, tout le monde azali mystique parce que ozali na terrestre te oyaka ndeko ya ozali spirituel. Voilà ce que différence c'est ça que na kisi soki mutu aboyi ko se lever kisi wana kisi to comment yango to lobi kisi tu na kisi na sorcellerie ouais donc kisi yé wana to lobi magie azaka eloko moko. Donc c'est dire il y a un nyo sumi baliser le romoko. Magie ezaka ke eloko moko. Donc c'est la sorcellerie aussi. Oui mais ça les vibrations. Avant tous en la lumière to utaki na ténèbres que la lumière soit que la lumière fi. Ténèbres ezali absence ya lumière. Ce qui lumière ezawana te vibration ko zala ténèbres. Ezali loi équilibre. Quand muto aboyi ko s'élever. Excusez ndia ko zala côté ya voilà, on a toutes nos questions pour bande ko bazola na biso pe bazo comprendre. Ndeto yoga même na masolo babia moto akende ko simba kisi abeli liboma. Tu vois non? Mais moto msusu oh non balesinga kindoki na poso ya nguba. Tozo mona différence que ezaki na kala que moi na soka sengi biloko kolia asengi na balabala nde moto moko apesiye.
tant que mutu mususu pas PC kara a mwana yebi na yepeta monika mutu moko kabele loko tu rende a PC par exemple qui kadia mpemba wana monte que ça différent mais ils dépendent de la vibration ils ont dépendre na vibration magie ezaka ke loko moko tolobi kisi ezaka ke loko moko et na sorcellerie na sorcellerie ezana kati mais ils ont dépendre na vibration pour le mutaki si sorcier ou ko mutaki cité non un sorcier un magicien un marabout un nganga bisone stokendaka na astral différence il y a un sorcier na un magicien et là vous différencier bino zali connaissance ezali la gnose la sagesse supérieure un sorcier azo ko transcender na connaissance c'est pour cela azo ko tikala na ba valeur moko ba mais un spirituel mutu ya akoti na magie to na bunganga biso tuza banganga nzambe biso nyos nganga ya satana biso nyos par rapport ya vibration ndengo ko gérer yango ndenge yo ezali neti courant to courant mais mutu na mutu ko tia azo labela azo tia na réchaud azo petser ba poule bino nyoso cabine za moko mais utilisation de ce que ezali différent ndete lobi lokola cabine ezali moko mutu a se lever na dimension ya likolo nde azui eloko ne côté négatif ya comme si yango bien mutu boyi ko se lever côté na ye négatif azo ko tika la négatif donc magie ezala mutu akepa ya nganga o mutu babwakeli eloko to ba pesi kindoki magie ezaka moko to si exemple ya courant mais ba utilisateur nde bazo ko différencier o azana connaissance ya makasi ezoko pesa be fait oyo o azana connaissance oyo azoko kitana c'est pour cela un magicien un mage to parce que ça mutu so sorcier mais atika lika netana ya sorcellerie aboyi ko se lever mutu so sorcier mais à côté so ayekoli si connaissance en mati moni côté le jazz sorcier tango ayekoli a changer siko forme aza susté sorcier oyo wana mususu wana na forme moko ya basse classe donc magie ezaka moko qui ezaka moko ezoko vibrer vibration nango ezoko changer forme par rapport ya ndengo zo lingo utiliser les yango mais ancêtre par là ndengo zo mema biso to to ba déjà la magie n'a pas de couleur n'a pas de coloration o babela par exemple épilepsie bandeko babela épilepsie na bandeko misusu wa na bamboka bakoloba que mutu so azali ko bela otolobaka maladie koko ya maladie ndekezali mutu yo initiation ya sorcellerie refusée que mutu musu ba pese kindoki azali ko boya tant azali ko boya alors comme punition ba ko pesa mutu na maladie ya ndeke mingi bazala so mutu ko ya maladie ndeke ba monde déjà que ndeko ba pesa kindoki aboyi non maladie ya ndeke ça dépend parce que premièrement tozana yango tolobi na mutu azoko délivrer mutu na mutu alinya posséder mutu eloko zaka moko mais zoko vibrer vibration nango ezali différent par rapport ya intention oyo zolingo tia donc magie en quelque sorte zaka moko mais zoko changer par rapport ya vibration tozana mutu azali posséder tozana mutu azali envoûté mutu azali envoûté ezali kaka mopepe wa babwakeli mopepe moko mutu aza posséder ezali fox nde et posséder fox et côtier mais esprit tellement bazane ba onde bazali partout baluka banzoto akoki kokota kuna or na ndenga yo lobeli aza baliesa ki kindoki après simbité après ba pesi punition non punition ne ozala eza punition na forme nini batu mususu baliesi kindoki mais kindoki wana vandi na ngote ça dépend tozana ba sorcier sorcellerie inné sorcellerie mususu ezali ba pesi yo eloko mais mutu ko peso yango déjà to bengi sorcier pour beaucoup se lever azana vibration oyase mais mutu azoko se lever aza déjà élevé a ko initier yo na forme normale et ko yela yo sans problème déjà bengi yango mutu yango azali sorcier aza sorcier na dimension ni tout ba ki batu nyoso ba sorcier alors otomonaka ba grand mage baza ba nyoso ba sorcier magie ezaka moko pas importe kombo ko bengango mais baza ba sorcier c'est ça la base mais siko oui différence c'est anine parce que sorcellerie ezali jeter un sort hein au bois quel mutu sort comment au bois ka sort au ko commander yango na esprit yake ko kota kuna donc ça dit que eza ba jeu de mots mais à la magie ezali tozwa exemple net cabine ya courant mutu na mutu na genre ya courant na yazo kozwaka et puis azoko tala ndenga azoko utiliser yango base nango ezali connaissance oyo zanango mutu aboko se lever na sorcellerie ndeye wala zo utiliser courant ezoko nuire batu
mais mutu a se lever à connuire te lelo tozana on a ba micro liboso na biso ezali magie ezali sorcellerie mais na différence nango ezani o azana connaissance à réaliser biloko mais o azana connaissance te a kena on ko détruire nango bato donc magie sorcellerie nyonso zaka kaneti cabine moko différence nango ezali ya ba connaisseur o aza connaisseur te mais azana pouvoir po muto ko yiko zana pouvoir mais si o azana connaissance te a konuire bato mais muto azana pouvoir azana connaissance a ko sala mabete parce que ayebi ba principe ya loi ayebi que no azana loi semer à récolter premier principe aux yeux en wapi na connaissance ayebi que no ba loi ya karma azu yango wapi na connaissance tout wana un connaisseur à vivre différent par rapport ya muto azana pouvoir inculquer top muto azana pouvoir moko ba pesa yango ayebeli yango muto na makolote donc na nyonso wana ato okoza sorcellerie za mabete mais zala na connaissance likolo nango parce que un sorcier muso azana sorcellerie masali sipe ba ne ba koma batu na vie pona ni azali suna connaissance likolo mais sorcier muso azana pouvoir mais anuire nango bana nae élévation c'est limité pauvreté continue dans ta famille ozomona c'est-à-dire que sorcier mais wala ba sorcier ta sali londeni na suka bola mona yemo ko mo kelango zuwa parce que bazaka animé na tout wana ezali connaissance un connaisseur azana ndengo ya viva et puis muto azolinga se lever azana ndengo ya viva parce que ngana yo un connaisseur ayebi que non na yana mokili oyo na za passager na za wana fona sala bolamu soki na sali mutu mabe na misali ka ngamo soki na sali bolamu na misali ka ngamo ko lobi na kokutango un connaisseur ayebi bon mais un sorcier azotala pouvoir na ba miracle azosala a continuer lengi wana mais azotala te ba répercussion et puis na passage na mokili mais un mystique aza bongo te donc un mystique aza mutoyo aza na connaissance azoko mata un prêtre aza mutoyo a construire pont entre visible et invisible azoko yeba ba principe pourquoi un spirituel o azalaki boyebaki ndeko na bino azaki comportement moko metango bandika ko sala ba voyage astral munoko kangama alobaka susute asala suma bete po atali na monde wana ba principe eza kuna impunité ezate soko yibaki okozwa lifuta nango ayebi déjà que non mabe on a sali ndenge na religion balobaki kende ko senga nzambe pardon ya yebi que non ils ont raté pardon za la raté donc ezaka ka mabe on a salaki il faut na futango mais na religion balobi que non yesu soko yambie kaka mabe nyeso balongoli o deza forme kaka mais za bongote parce que premièrement jamais au mabe oyo salaki et futami kaka po ondimi yesu mokonzi po mobikisi donc un spirituel aza averti mais un sorcier aza vertité et sengo ya ba miracle et wandi ko memaye a nuire bato mais un connaisseur ayebi déjà miracle na ba répercussion nango nini akoyiko sala nini akoyiko sala te. Voilà, alors tant tout le monde a rasiko la différence c'est-à-dire pour mon tout pas sa moto solution même bateau ba un problème spirituel tout ça donc il faut pas la base pe moto à la sorcier or pas apporter de solution. Oui papa mukendi ngane na zaboye soki mutu ayelinga exemple ayeko luka exemple kisi mbongo oyebi na osenga mopanza mbete na osenga panza mbete l'or et l'argent appartient à Dieu. C'est ça le problème mutu ayelinga que non ouverture ya na vie na osenga mopanza mbete mutu ayelinga que aza criminel mais akende koyiba mais action na ye ekende bien na osenga mopanza mbete mutu aye balongola ezemi na osenga mopanza mbete donc ça dit que ils ont fait spirituellement oui de balongola ezemi balongola ezemi soit azana na moment ko bota te soit ba réalité zebele na ko hôpital oui na osenga mopanza mbete nini le kaka pourquoi na religion batu ba effet ya kozela si élevé et même pauvreté en Afrique pour na canaliser ba force yo zo lingo senga okosenga na lien oyo sala kina ba force na ba esprit wana to yo kana kina bango soki nga mutu aye liboso nanga po mutu wana za la satisfait il faut bango nde ba kende ko sala nini pas mutu oyo ke yo mutu aye exemple aye mutu ko sala musala za pe na ba alliance na ya sala mais si ko ngama kona no maître pona pesa ba solution on pesa ba solution ndengeni mutu parfois za mutu poto ndeni na opesa les solutions
pour na pesa solution c'est que dans la relation na ba Fox ba Fox wana tango dossier eye n'expliquer bango na transmettre message na monde invisible monde des solutions il faut parce que un maître jamais aux la prêtre pasteur maître ce ko kenda voyage astralité ce qui peut au monde rater c'est aux handicapés spirituels parce que un grand maître il faut monde à fois voyager parce que qu'on n'est pas solution ça européen ça monte solution d'engagner ni voyage rater. Alors, tant que nous avons transcendé, nous avons voyagé, tout le temps nous avons transmettre message. Bango te yo kana gina bango. Service ya boy, bango nde bako sal. Bango baye. Exact ni muto yeko luka kisi mbongo. Na biso ke no salga yo fele, c'est que na kosi yo. Ce qui est offert, pourquoi on a zuité? Na ya kopesa yo kaka tokuta no na internet. Non. Ça dit que on a déjà comme il coûta. Ça dit que oui. Non, un spirituel à cause de la pauvreté. C'est que corps ya mutu par rapport au d'abord c'est mais oui tu expliques ba chakra tozana ba tozana oesovage tozana ba discernement et puis tozana nikozo ko kotsa mutu na monde na relation na monde divin et puis tozana na perflexe solar et puis tozana ba côté assez côté spirituel na yo jamais ko za spirituel to za ba agglomération moko boy na ko boka matite zo senga mbong na maya ko melo zo senga mbong ko vivre ndenge ni oko se pinir yo moko et puis ba musuba ko ndima su na mystique na yote po yo moko zo ko mi pesa bon bandima ngote za na problème te mais yo moko no se pinir alors jamais ko za la physique matériel 100% dans la spirituel il faut équilibrer ça pour mo ki les ana ba principe ya ba nombre tozana un nzambe ye moko azali na mbanda te likolo na mo ki tozana ba principe ya les deux wana epesi principe opposé donc ce qui tozali il faut aux à la côté aux spirituel côté opposé physique de équilibre wana faut ça ce qui siko au équilibre wana na place un spirituel azaka na besoin ta comme riche millionnaire non il faut ata la nature nini ekomela kinga na kosela ngo pe boite faut siko na sala be fort po oyo ekomela kinga ekomelanga par contre na religion okangi maboko pozo zela yangweya ori kotika la royate pe nzamba kotika la komona na te donc omoni spiritualité muntu azana kata spiritualité akokufa pauvreté okoti na fraternité ko peso mbongo te ba ko pesa yo connaissance ezali sagesse ezali to bengango lacniose sagesse supérieure yango nde na connaissance ozana ngo yo moko kotala nini olinga kokoma na vie parce que déjà na connaissance ba ko peso ba principe ya vie ba code nango ndenge ezala parce que magie toujours zo intervenir na ba vie na biso ndo pesa wango mukongo pour manque ya pouvoir de la volonté ça dit que maintenant religion ba ebisio ozo kozela nzambe moko koya ozo kozela Jésus moko koya or na mystique eza bongo te. Par rapport ya ndenge te expliquer les awa un spirituel akoyi koza la pauvreté akoyi koza la richesse mais connaissance c'est déjà richesse ouais mutu nyonso na mokili ya te poza la pauvreté zali état d'esprit ba mental ba kotsa biso na kobanga po père zali frère ya mais ba l'accès biso mingi na ba grand maître comme ba Kimbangu soit disons même na ba lisolo même ya Yesu que ba tumoro ba que bazaki na bango ne lo côté et bongo Salomo bato bazaki ce que bongo Salomo so te lobito landa ba histoire wana et so ko dépendre na nature parce que mutu tango yaka na mokili nyonso basi ba pesi yo faut si kota na banque céleste na yo nini ba komela kyo te c'est pour cela te expliquer qui si ya mbongo il faut yo moko nanu faut comprendre que non jour moko te ko yako zwa ki si ya mbongo fele Satan tant te yoka ka Satan exact que le rôle combone Satan o yeka ka que non na ye Satan pesa mbongo nyonso zali na ba principe il faut remplir ba principe nyonso ndenge zo okende. Et puis yemo ko ya ko peso valise ya mbongo po yondo lingi est-ce que ça la rave yonde muto lingi yo kozo oui ezala na maître batu na défi muto oyo papa mukendi obiki ba maître muso ba prison ba minute likolo ba dossier papa mukendi muto ko yelanga $10,000 awa nga ngai na ko pesa ye ba million oya kozana ngo posa c'est très ce ko li kambona li solane li bandelama oyebi pourquoi na lobi bongo pona nini Mouto ko yana $10,000 pourquoi na kena $10,000 oui pourquoi na kena $10,000 ba mettre musu bazana ba prison li ko ba kamboyo papa mukende oui pourquoi na ba benga kinga ba expliquer oui pourquoi na kena $10,000 pona nini po mutu mususu eko luka kisi mbongo wa na $1,000 eko bala na te eza service moko ko senga yo mettre faut se préparer na ba jeune
faut se préparer dans les conditions. Il faut yona no bongisa relation na procédure wana yona no bandiko bongisa. Après au code ça demande ne kotaki mais yo se préparer après beaucoup une étape. Oyo mutu wana waya kozwa valide. Ce que tu le mais pourquoi pas? Faut se préparer parce que ya ko solo la. Nandaku. Ya ko solo la, pas importe place aux al. So ka remplir ba condition ya ko solo la. Ba ko pesa ye. Donc wana ce qu'on a yaka Lucifer ye moko tonani. Au moins Lucifer azali déjà mon compte. Oui. Satan a déjà mon compte. Azali énergie, aza créature moko ta vanda na coin. Non. Azali énergie, ozo vibrer na monde azali subtil invisible. Alors, à quoi là, tanzoto, si quoi ce tolobi, Satan a existé, c'est que ange peut exister. Ce qui existe qui, déjà tout le monde qui Marie, et ça ange ba yela game na forme mutu. Pas importe apparence ou fox wana reçoit pas se présenter par no apesa yombon. Mais ali dimension o ezate que non, ozana au pauvre ko lukelo kongo. Non. C'est pour cela. To c'est la rabatu. Déjà belé bongo. Oui, yango to c'est la rabatu ba kodia. Mais ça business. Yango to c'est la rabatu ba kodia bandimbu bampungu bambambu. Et sengyo ba monta wana te, mais ba sele lieu eloko oyo au lieu ozwa mbongo wa liquide, mais na travail na yo parce que ba koko baza ndenge ni. Esprit nyonso ya lumière apesa ka mutu mbongo te. Ezali neti mwana na classe, professeur apesi yo cours, jour examen yo ne faut ça. Ça dit que bimaka ezaneti yo oyaka a osali émission. Ozo c'est l'émission après quelques temps ba ouverture bandi comment pozo travailler. Mutu oya kangi maboko na ye. Pourquoi quoi osali c'est quoi otika la osali c'était. Parce que hasard n'existe pas, il faut préparer. Il faut préparer monde des abongo. Pour déjà jour oyaki na mokilo oyaki na makambu nyonso. Ba activer oka ba connecter oka pour makambu epesa. Yango mona code yekendaka na forme wana. Ngane na zabo papa mukeni yo yebinda kunanga na matadi batu baza to sera ba service bazali et dépendaka na suggestion ya mutu ba esprit bazabo soko koti suggestion pana ye soki ba comprendre suggestion na yote ba ko selo pe lokote un maître faut yeba ko reformuler suggestion ya mutu pozo ko transmettre ngona monde de solutions soki suggestion wana ezali bien résultat pe ko zala bien za ndenge moko na vie ya mutu soki na nozui décision oyozui. Parce que nous sommes comme la rabiso zali conséquence ya ba décision autozwa kabiso moko. Alors lobby ko produire befe. Oye ba nazo linga nini na lingina sala nini nazo zela nini pona kende wapi. Donc tout wana il faut tambo na ba principe. C'est pour cela to benga ba boko ta na fraternité pona nini. Na fraternité ngati na kosela yo. Yo kozwa connaissance par rapport ba vouloir na yo un jour yo mo ko mona que non donc naza jala mayele. Les années de Jésus appelle ça ba disciple na pouvoir. Après passage na ba disciple ba comment ça va miracle parce que aujourd'hui déjà mayele tu ko oser la sounine donc c'est important ils a la connaissance mutu ka connaissance a ozana maîtrise eloko ya zosala ba tu mususu ko mona bengi po beta loterie azo ba million mutu mususu a bengi po azo boye mais ancêtre babilo ko on appelle les gens mais est-ce que peneza ya solo po oui magie ezana ne solo batu batu belé ils se moi ne le gars va défiler awa moni l'état congolais c'est l'état congolais ce qui anere bandaki ko salaka ba maître mususu ba ya ko expliquer awa gagner dangereux ko peso mbongo c'est loko akozongo saboye l'état na biso pezanga mbongo gouvernement question de fac ba ko benga bango basali par là faut comprendre que non ngaso na zolo makam na yebi makambo ngana loba voilà. Alors, ngai batu bayaka tina ndako na ngama bandeko bazo tomber na ba piège oyo bandeko likolo ya mamba bokoko bakomi koluka koyeba na ba famille na bango tozaki ndenge nini tout ça ba msu ba tomber que ba famille na bango zaki na ba code mais comme le rôle la pont topé voie d'entrée ya ba escroc belé bazali ko tambola na bipa le roi to comment sala mamba bokoko boy sala que ba chaîne belé ba bini belé bakomi pe ko lobelango ba mettre bakomi ko bimé belé par ci par là tango yena au parleur na boyi ko lekisa ye ake côté mususu talarara lekisho de comme ça tobé pa naé et comme il pont ya ko escroquer ndé mutu que le lotinda boye lobi tinda boye et puis mystère ke ndaka papa mu kendi mystère ke ndaka te ina no tinda ka mbongo ye ba sous mystère te rien mystère to na consultation bato nde ba ya ka vers biso problème na bango pesa la nini mutu asengi yo monta mo boye oboye mais mutu ayebisa ke tinda $100 ok pa na ye po or 100 wana mba moko bokoma na $10,000
Or 10 000 euros mon loko luka ki ozuite mais muto kaka senga ki mba moko 10 000 euros pesa ye o lobi aza cher ozomona nuance po ngane na zabo na yebi musala nanga na kosela muto loko te po naza boire ya manger te ke na pandika bo pesa ka $100 na selo no na kosela muto loko bongo te parce que na kose privé na mwasi na kola na ete naza na bana yo ya na ndako na kozana bango te parfois na kose gêner parfois na kose privé po yo zwa solution mozola la pongi na ndako na yo na yebi eloko na sala yango na senga ka bongo magie bateka kango na mbongo te est-ce que ba copier ba comme copier même ba tellement que ba copier ba faut baser belé biso tabato ba yaka aza politicien vrai aza un peu moi aza moi exigence il pas chez exigence comme si ya tie mukie ayebi que no ba kokende musika mais ngamba musuna tie belé pona tota la valeur ya musala exemple oye ozala député oye o gagner poste moko oye kombo na yo ba yebi okute mba kotsa ona kati ya liste eza travail yo kola la pongi na ko ba fonctionne ko tinda pona chayo ne sika ona ngana imposer volonté et comme liyo bongo mais yo ozolinga opesanga oyo zo kaniselanga déjà moni comme ba vanti c'est que na miyebité nazo tâtonner et comme hasard or hasard n'existe pas na yebi déjà dossier ya muto lokola pesinga ba kombo na na base de données na na projecté na koti na kati ya consultation na tali to bandi ko kende pe na pesio solution eloko na biloko msu to na 12 mois eza na rotation na ngo esalema yo ko ya na janvier mba msu eloko ne ko se déclencher na décembre mais tellement 5 mois le ki ozo mona eloko to lobi ancêtre la ngambongo or oyebi cycle tendenge nini yango etambola biloko msu zali cycle biloko msu zali tikotak par rapport ya circonstance eloko wana ndengeza mutu bayibi passeport eza na mbongo na aéroport ngana oyebi sema kambo 12 mois te voilà donc ça lango tikotak mutu za na drogue na ye drogue fois le kanango na avion et se retrouver quelque part na ko yeb c'est 12 mois te donc biloko wana tokenda nango pa bantité par rapport ya dossier ya mutu ndenge zaleli na mbongo ya zolinga apesa mutu mususu azolinga saliso yango mais pour amoni ya eza papa mukeni tozana ba praticien tozana ba connaisseur tozana ba mystique praticien da mutu ba pesa eka pouvoir ya kopesa pouvoir à praticien silaka ce que silinde bimisa escroc lokola ba yeba ki déjà za mystique moyen donc ça sous pouvoir on ezate pour mutu apesa papa pouvoir abandi kolia na kombo wana nelukuta place yaka un connaisseur as un ingénieur en hermétisme pouvoir ekoyiko si la pa na été pour zo maîtriser ba élément ayebi déjà que non as un ingénieur en hermétisme na ko appliquer na ko modifier pour na solution x ou y même mystique aza na quête permanente ya vérité na ya lumière voilà nga nazali les trois wana mais praticien akozali aza connaisseur te mais un connaisseur azali praticien donc ça dit que na babiloko tout wana batu ebele nga au parler naza mutu aliboso te na lekia na leka tout le monde ba yebinga tout le monde déjà ba yebinga voilà tout comme na souka on sait très alors dernier message au kokyo pesa na bande konyo so za hôtel biso surtout ezo sala nga pasi bande ko bazo kosama o soi disant porte-monnaie magique o ni bande ko na ngai batu wana ba bimisa même bon tala même ba numéro de banque botala même ba numéro de banque si c'est le cas bande ko toza na gouvernement toza na banque centrale pona nini même dollar mboka na biso esala rangote pona nini dollar kana mboka na biso esala rangote na monde bobimizaka na place moko esala rango France CFA toza na ngwa ba Brazzaville bazawa ba pays ebele ya Afrique esala rango pona ni bango pe basala rangote vous pensez ba président to pe ba autorité belé bazangi ba mystique ba rosala ke bimelaka bango ba l'été ezangi nini bandeko botika ko se faire tromper s'il vous plaît. Oui, papa Mukende, pona kisi ya mbongo. En réalité, un grand spirituel a roluka kisi ya mbongo, ta luka connaissance. Voilà. Mais muto a désespéré, nde muto a roluka kisi ya mbongo. C'est pour cela na un grand maître pour ça la muto. Il faut tika la secret pana yomoko. Poza na mutu mso yeko luke loko, mais à chanter on déjà pas ya bato. Et déjà problème. Et puis des défauts à la possibilité pour basser lo yango. Ceux qui kisi ya mbongo zaki na portée de tout le monde, bele baknyo ba koma ba riche. Les alarapas. Les alarapas non passe. Et puis, ba grand maître nano oyo azali grand maître akoyi ko pesa ngona mutute. Il faut yondo beta ba tour puis olembi na moni keno ya solo za na souci poza na mbongo nde na sa elio. Ezarate po la la muki mba moko yeba sa elo yango. Donc wana déjà muto azoye ko yepso que non, yaka porte-monnaie magique ko bimisa. Non.
donc batu bakota na ba système wana te yo moko za déjà na richesse na yo yaki na ngona donc faut batu travailler tout élever o za déjà na richesse no yaki na ngona mokili mais ça bolamu ko tande magie musika na yo te ba libanais ba mindele nyonso ba yaka awa eloko moko te ko évoluer sans que ça na pouvoir na secret ko tambusango biso to sala ko sali société luki ba kila na Yesu ya o sali société ki mbangwa ya non tango sali société ye ki mbangwa sala ka ndenge nini azaki spirituel azaki mystique kimbango pas sala makambo oh mais oui ceux qui au sali société Jésus comme ça ba mapa ndenge nini belé ezali magie eza mystique magie zo ko intervenir na ba vie na biso to comme ça on mabete mabe yaka na ba vouloir na biso yango te pesa explication ya mbeli eza wana yango kateli soso mais jour otia ngo mutu mbeli te za assassin yondo za assassin. Voilà, merci tokomi na suka ya monsieur mokola lelo bande koto bandi ke makamto lobi awa ete ibiso salutation na MC Ntsongo, salutation na mama na Nosoki, salutation na mama Brigitte, mama Lokoki bino nyoso bolinga biso ya trop bambote na binol bobi ke semaine oyo mbota ma elamu na ngai anniversaire na ngai semaine oyo ngana linga bino ya trop ingénieur en père azaki wana pona Rolande la bino matondo na cette tozo banza ki na mikolo zali awa to continuer pona rolobela mambele prochainement to rolobela dossier à porteur des esprits ba génie na ba ange di Kambouana que non moto mususu nga ba tchanga contact na esprit moko boy nga ba tchanga contact na génie na ange tout ça possession pasteur a délivré mon tout bon fire esprit gagné na micro na bafle to relango au prochain numéro maintenant on a eu ancêtre maintenant l'équipe technique quant à moi je vous dis bye bye au prochain numéro. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vents.